bolingo et comment ya kala maman tu vas pas ça pas aller fatigué même ça il va pas s'en battre bisouter ga boni boni na nini oh chana chérie pesa mbaye no bisu pona sala kaka ke bolingo na beza kaka yo mona o kisi ya bolingo zate bino ba comprendre ki semeka nazo benga nga mobile ne moluba mobile na nga mukongo sila yo tawa sedeki baluba balinga kokauka te bon yo on va santé tande uzali mélanger que on s'était njungu et te bozona ba njungu bambuka njungu pesa les portables oza njungu kitoko na ndako. Bonjour, maman il est à Nitu. Merci à ma bonne amie surtout. Voilà ce que nous avons secrétaire de passer la conf. Merci à ma bonne amie quand même ça pour le mariage. Une femme à la maison. Le long abîmé, on va commencer les grands. Le long une femme à la maison. Qui est là, maman Titina. Moi c'est papa Gilles. Il y a bien une femme à la maison. MC Binoké, Lélo, bon c'est là. Il y a une femme à la maison. Il y a pas maman Yuda, la présidente, Titina, maman Titina, Mwanza. Moi c'est papa Gilles. Une femme à la maison, une femme à la maison, on apprend tous les jours. Comme on apprend tous les jours, il y a solo la maman Titina. Tout ce qui est passé la vie, pourquoi pourquoi donc quand je dis que donc surtout ensemble. Tous les yaya, j'ai pas naé. Tous les kita. Ah, tout le monde est soigné. La présidente. Ah, la présidente. Moi, c'est ça va? Comment il fait Nanga? On a vu les grands. C'est moi, c'est chambre normalement. Mais on a vu quand même les grands. Et voilà, la présidente de merci. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. C'est payé. Oui, sauf les circonstances, mieux c'est ça, là, à permettre. Les lobbies, les lobbies. En tout cas, au moins, il y a des scènes qui sont montées, mais attends, le monde est dans le besoin de la paix, dans la vie, ça va aller, qui attend la vie, ça va aller. Vive le lobby, il y a un peu de ça, ça va s'aller à Eba, avec tout le ça va, maman. Ça va, bien. Toi aussi. Parce qu'on a séqué nous bien ça qui m'ont bien avec Yaka tout sur la scope il ça va pour la bateau pour autant sur maman Titi elle s'est présentée maman Yuda la mère maman présidente c'était maman opposée maman elle est c'est ça background d'ignorance pour ya maman kaka na ngolu donc nga maman Titi na ba obayebi je me présente maman Titi na Mwanza présidente a eu ça que moi aussi papa Gilles moi aussi identité bondée il y a papa Gilles femme légitime femme légitime madame Pumbo et Mwanza yo maman Ayuda avec celle là c'est mec na ngaya to ça l'émission pour la séparer makambo ya salaka émission les a tellement kitoko pour la maman que bopeto na biso ba maman za kana nzoto te na kubulisa to kana c'est la maman yana ndinga surtout pour la jeune fille na biso si ndako so ko les pas présenter kuna mapanase ataba na bazali faut ça si en tout cas merci beaucoup ça na maman biso ko maman Alpha nzambika au chocolat maman Alpha il y a ce qui ngolobi
Colbato, ça va prendre la jeune fille. Et puis, ça peut pas maman, on apprend tous les jours. Nous, on apprend tous les jours. On a vu ça pas maman, tu apprends à caca. Et si la vie n'est pas appris à mini, maman, bah, on l'a dit. Mais quand on a ce maman, le monde ce qui est, maman l'a dit. Là, on a la africaine. Et puis, ça te va bien aussi. Moto guide. Ah, c'est que la bête. Ah, bon, nous allons maintenant au bande de la terre. Ah, les 4 mai, on fait des soirées à travailleurs. Moi, je suis misala, tout le monde est tongo. Moi, je suis allé à la terre, il y a Babolingo, il y a Maputa, il y a maman, mais surtout, il y a des choses. Oui, c'est la troisième fois. Si. Il y a la première édition. Il y a la première édition. Deuxième, il y a la troisième édition. Donc, tout ça, on fait des travailleurs. Au moins, il y a association qui vraiment dans la capacité. Il faut que nous soyons pour aider. Net, nous avons travaillé dans l'école Batafé, maman 94. Maman 94. Ouais, maman 94, maman tous à la relève sous collaborer par maman Mida pour Mida faire ça maman sociale dans le logo naï. Ce qu'on vu sur le col à toi petit. Maman Vité Camille. Oui, maman Vité Camille pour travailler naï. À travers sur mes comptes, il y a l'association, l'école Batafé naï, ba continue sur les bazali pour soutenir la ndengwa. OK. Ce qui n'est maman aboti. Ba maman sur kanabana ba maternité. Na Congo kuna pas c'est ça ma casse ma média. Moi OK, mais ça t'a 5 matin ba maman wana nzambe kanzo lokumu. Ngapa na binisa déjà. Obimisa déjà abotaka filma moté les cellules. Kwa bota ba triplé wana na mona ba ka bo na nini na émission de Colésia. Ngaka na boti ba kunga na hôpital. Ngapa na kena bikisi na ngai. Na mona ko zanga te. Le boko epesa na ile kaka. Ngapa na kena bikisi. La Bible c'est que la mention de la maternité. Tout ça, ils ont le logo comme ça. Les gens ont ça soirée dans Gaboué. Après soirée, ma Béliane, on a quelque chose. Donc normalement, on a compté dans le mois de juillet, août. Entre mi-juillet, août. Na Kéboué, na Moukape, le Congo, on a pas comment pas ces éléments. Makasi. On a ça peut pas faire dans l'orphelinat mon père Zaka qu'on a Congo. Netinga na ngina zo mona moko pa Gino. Associé orphelinat na eza Manassé. Ah d'accord. Les cris d'une mère. Les cris d'une mère. On peut pas dans la cris d'une mère. Ils ont le logo pas que pesa kaka. Et on a un programme au Keta la bana Gino. Ye bana sala orphelinat na ya tuka nazomona bana vraiment évolution bana bazaki ya mwa mike ba ko minene en tout cas Manassé le logo vraiment quoi. C'est bien. On a besoin de rappeler awa so na kena ke kuna mwasa kaloso ezangi opesi bana. La pepa na kuna pesa mwasa ka. Obligé maman. Na pesa maman. Si, il faut que tu aies ce qu'on a développé au Combela, quand on a appelé ce tenant à faute. Au bain de la champagne. Il a une église. Oui, il faut que tu aies c'était ma bête. C'est pas c'est ça. Ah d'accord. Voilà. Et puis une femme à la maison en haut, les deux pas maman Titina, maman Yuda, maman présidente, maman Mokonzi. Ça on essaie de le faire en but mon boy. Donc moi de quoi net na mon net na provenir émission dans un thème nango. Prépare nous pour le mariage, une femme à la maison. Et c'est émission ma conseil. Ndenge puis que na mois de mai, le 4 mai, tous en soirée qu'on a na Noiselle, c'est que vous m'adresse 14 rue de la Pointe. Voilà, nous avons le sexe, là, on a dit que tu vas tout bailler, tu as soutenir parce que les journées de travail, bateau basala, si, il y a Moussala. Moussala, les papa et maman. Balobi, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Babi, l'homme doit manger par l'essuyage de son front. Donc, les journées à travail, oh, les que biso se photo c'est la net la mukakatongo to kana musala journée wana ezali que to c'est la bateau to sala ka soko sala bateau et que ce peut moi courage bana musala on bala c'est mon sala nini oya osanga c'est ma tete no libre ça mais s'il te plaît oui mais il y a na frigo
Titina. Mosi ndiki ku. Sikola mbani na ho. Donde nazawa na olamba mabumu na mikila. Pour ça moi changement. La toxi séparément. Ngande na sala ka ça dépend ba tout ça ça mélange. Nga toxi na mikila nanga mabumu nanga ya ngolo. Après na osala sauce nanga na mélange yango. Ah OK. Ba tout ça za mona ba toxi na o la sebe. Makasi, ça je moi. Il y a sebe. Alors ça va toujours quand même recette. C'est bien. La mamie na tomate ou ya fruit. Pour ba tomate on a appelé à boîte j'aime pas. Ma préfère ou peut ça moi goût. J'ai moi céleri, au tchekuna moi huile. Kolamba pour blanc ça peut ça goûter. So ça il ça a été boisé simbaté. Il faut vraiment moi si makasi na kuku. Kendege musala mais bosa napenda kunote. Pour msubi za mamile na ke musala mobala yeka bo exete. Naza fatigué na okokatene tinga leo na salite. Nde naza bona olamba osona sisi na salipe leki ba côté. Pour moi neti biso ba papa ba luba. Bino ba luba. Bon comprendre ki semeka nazo benga nga mobali ne moluba. Mobali na mukongo. Sira yo tawa cheleki. Baluba balinga koka te. Yo on ba santé. Tande ozali. Au moins te sekeli emete neti biso ba mbuza boye kaka na lena na loso. Mais papa siko olinga te. Il faut moi légumes za côté. Il faut légumes. Au moins ko les il faut légumes za sikoto ça la bon. Ça fait légumes. Moi ça légumes mo moi sekeli te. 95. Bino za mbinga. Tala mbinga. Kaba légumes ba ponda mai mai na ndaka. Bien sûr, bino côté on a vraiment non. Kaba on t'a mis d'autres toi. Kaba. Ouais, t'as là on va yo. Suka. Biso za ndengwana. Biso le ngale ami makemba, loso. Kwanga neti monde makemba kwanga. Mais na yebi ki na proposer au PC moule pour yo. C'est quoi on a un semoule te. Ah bon, oui, mais j'ai acheté des bananes plantains. Ah ouais, na ce qu'on t'a semoule te mon. Le banan bengue hein. Non, pas pas les autres aussi. On a pas de la carte santé. Bon, c'est moule ça mne. Là papa il s'engage ça ça ni ni ça mne te. Ça va donner semoule chaque jour. Ah oui. Là on t'a kwanga. OK. Nga ile kwanga. Kombe yaliwa na mamanga. Maso liyo kanga na kwanga ndo ozo bien. Makemba te hein. Si makemba pe mais na dala makasi na kwanga. Na lia mi kwanga na makemba ngai. C'est bien. Na lia baloso so na lipo, no mo lipo na bakala. Pona mafuta wana ntififi ala me. Fifi ndeko nanga mbuzati. Ndeko nanga mbuza. Mona mbuza mapumba, mabodoja. Yosuka. Mwana yunda. Nena mboka ne hein. Nani? Téléphone désolé là. Téléphone. Zo na yote. Mais ça ko na yamba. Maman otala ngai, papa otala ngai. Et Michel c'est une femme à la maison. Et otala ma titina. Maman Yuda, c'est bon ça maman Yuda, elle est maman présidente. Journée à travail, to bing se batu nyonso baya. Liambo mona yo. Pomoni o tina libumu ya onde za yo. O bombi na banque za yo, te poko lokende. Ba héritier o sa nini ba ko wele lango. Me ba lobi nde mutu, nde musala. Nazo rappeler le na ça il qui aux encourage il faut en encourager beaucoup il y a pas de son métier musala nyo so pour ça musala il faut okenda musala ceux qui mobala yaka na 1000 yo berata na 800 yaka na 600 on n'est pas mobala ko peso pe valeur on a peut passer que ko peso valeur mais ceux qui kaka mobala kenda yaka na yo yaka na ngote mais pas mobala valeur ça te exclut la belle famille au représenter la valeur mukie c'est pour mona ke yo za charge ni ba le balinga baza la charge ni ba le to ko biso baso to ko mo dominer ba terrain pour terrain si ko dominer te ko aider plus ko lombo ko aider makasi hein oui parce que kala au monde maman la lika pongi mama ya la nyoso papa ina nyoso mais le lote so ko monde ko za montelo la pongi ba yela yo tika changer ko linga kutu te ba ko nyoso on mais ngana kina temo ya bosala msala poani faites de travail si si bon ba tu ba la muka si si les femmes vont travailler il faut se réveiller toi na mboko yo koluka bien sûr voilà toi il faut côté la télé tu vends de la télé moi tu fais de l'amour moi de mon attend l'amour sauter ah oui hein téléphone maman maman bien na kini c'est une beauté allô madame
Et puis moi aussi pas sur la nyonso mama papa bien est-ce que papa il va bien papa tout ça non côté ndako kutu mo bon kambe na za toujours ba travaux na le magulu musate neti awa na mona sali 5 ans biloko mingi baby ya mo na osala travaux mo ete na couloir à télé on a changé on a dit musique on a changé on a sorti au bloc on a soirée comme le temps on veut préparer le coup et ça fait que pour que na za na DJ toujours na fait na yo surtout DJ oh la mini autre on a pas combien d'éditions là na mon service c'est vous qui la providence Aqui eu sou uma de Piato, na Kishasa. Ah, eu não pensei em uma. One é a super. De Piato, one é uma muito. Ça coûte cher. Oui, ça la agneau. Putain, on peut dire on va le beau il y a ça on sait combien 11 ans. Moi j'étais à Balabi mon te font ça là. Na 2021 c'est non basoundi. Tu vas faire 11 ans 2021. Ah mais ça c'est 11 ans ça na la providence. Dans 2021 toi 60 ans basoundi anniversaire, na ba renouvellement avant mariage. Moi c'était maman on la providence. On est 10 ans. Ah toi aussi n'importe quoi. Providence ça ils disent à Libala sur 16 ans. 11 ans. Bon Libala sur combien d'années? omona ongalinga libala te nazokazala nzala nango biso tobala mibala oyo bapesaka basi lokumu zanga mobali kolela là jusqu'à la gare. Dis-moi que tu moi je suis trop demandé hein. Ah ouais. S'habiller hein. Ouais. Alors merci beaucoup ma chère. Jusqu'à la gare. Toi et moi. Jusqu'à la gare. Moi non c'est. Ah oui, c'est bien. Ça rappelle Bolingo bien, hein, Mamélienne. Vous allez déplacer. Au début, il n'y a pas de ça se comprendre. Tout à fait. Et puis, quand vous êtes à ma classe, quand vous se comprendre, d'accord. On dit que vous êtes à 12 heures. Mais maman, surtout, vous êtes à 12 heures. Surtout, au côté, on a si vous êtes à 12 heures, vous êtes à 15 heures, vous êtes non, ici, madame. Ça va le dire que non, vous allez à télé, que mon nana. Il y a petit qui est bon. Il y a souvent son bon mina, bon soir la terre. Bonsoir la terre, bonsoir la terre. Il y a qui est tatouage. Va de la CB dans votre bossa. Bonsoir la terre. Voilà. C'est un bal à moi. On va mettre un tanga kisi. Kisi de là, kisi makasi. On va se nous Hollande la mais qui c'est moi ça va non c'est pas la Hollande oyo. Na ko chapu na pesa kwa chapu ni kwa zoga. Il y a un peu de sauce. Na lieu sacré. Qu'est-ce qu'il faut aller à bien la lieu sacré pour se faire bien bien. Mais qui c'est moi la terre là? Qui c'est le bal là? Et ça sera ma cambo moninga bébé. Il y a un qui s'est libéré là. Obéissance wana. Puis le bien sur femme soyez soumise. Si vous faites soumettre na yo. Non comment on fait une chose à faire. On va quitter ta côté. Na ba yo raté. Il faut exactement que au premier zoba mais il faut yo kakaté. Voilà, il faut yo kakaté. So zo kakaté c'est pas. Tu le lobby hein. L'humilité mais c'est de la gloire. Lui qui sait on va gloire na yo. Mais ce que tu le lève au fait de Dieu tout à fait maman. C'est le nom à Tina. Mais le route est moins nous tapis à terre hein. Ah oui hein.
bible nanga déjà rouge tengo nanga sauce mutane tende ba mama olambaka na tomate concentré nga te oka tomate ya fruit boloka ilengi loboko obozela kata ngolesila na mesa to oka résultat na moi to sisi awa na bimisi o légume vert omela na mote pe la chef na tiango no sa ona mboto siko mboto moto moko nga sala ngo mwana olakisa na nga te ke ela na mai panzana siko longa na otie do chemo mboto o sa lepina na mboto mboto eza mbisi ya cher tasikola kozolamela mobali yebisa parce siko okisa kopika kolingeza ndenge nini kaka mboto ya mosusu kaka nzongo ndako na ye olamela epina na mboto yo sikola libanda oteja noso bakishaki olamela epina na pamba aosoka na mboto na ye jamais aosoka na mboto na mboto tout à fait mameliane moi etaka sepeli mpe asemeki nanga mélanger boye mwasi mpe nzungu eya te kozona baka bazungu ebambuka nzungu mpe ezaka important ozala nzungu ya kitoko na ndako ebele babunga yango mpona nzungu na ye ekata na loboko azokipe na ye te nakipaka nanga makambo wana te bwaki awa na kati kaka po mwa saveur nango ekende kitoko kwa ya makala te sauce nango esili etoki mwa moke madimine mpe moto mpo ezika te na se mwana te okeno simple atie moto moke asiko na nina badosala légume vert nanga mwana maeda ndenga nasala kuku moto namutaka na seki yena ile mosusu oyebi place nataka mpe mafuta moke kaka nalinga te sueza mafuta moto yeba koleka na mokili aza te nadimo moto nasala epinara bonso wana esala makwa epinare yango oyo naoshofe ka mai ya moto nabwaki mai moke apres nasukoli mboto naobimisa kuna naza na congélateur kuna ninga na bacongélateur ya kesi wana te mpona place yango naolinga kutu nasala vraiment aplacement mpona azwa place plus kwa biso bacuisine eza minene te nde natindaki petit jar na libongo te mama madame tasombelanga mpo mama ayebambisi ngalinga ebambisi sikoboye mboto ya moto moko natiaka ya moto nasali yango bien natiango na epinare wana monga alinga mbisi moi nde mama talaka nalinga mbisi nange ezala sec te oyo sikoyo ebebaka mpe so oconcevoir yango bien tomona eyebi mboto yango nabimisi yango nasali yango mele na epinare vite fe nabwaki sikoyo bapilipili na kati oyo madame mpe atindela huile de pane ya kisasa mpenza yango mone eza molangi oyo ngai neti batekaka bachateau rouge na j'aime pas oyo sandra elaingaka mama etikila bipiatu moto na oyo yango natiaka mwa litanga esali lokwa mwa pondo neti mwa nde bamongo basala libondo Ndio le cadre na moto yetu kitoko pesa mwana kitoko ndio le cadre aende kitoko somo Matsuma petit bon na mama mele ni fali akabia si faut pas soirée mingi bato mingi boke ba soirée ba soirée muso ba tedi batike ba tuba ye biloko esili bali ngate ya mwana nga ozote po yesala ngache ye mosata traiteur na odo mukonde na bali sa mamina ni faut yosa ila obligé mwana ko ba za promesse ba ya ko mamela kipa odo mutayo sote na soirée na boya oboya ka parce que déjà yosa ka top tete ngara na service no déjà za makasi mais so mwana pe nzamba sungi de na omina so balaki faut se pekisa mwana yango mpe omoni baclient komo bazalaka mingi bazala mpe mingi kaka bagene maman mais tu sais il y a une dame qui essaie mais ça c'est pas la providence il y a toujours un iota qui manque bien sûr non la providence c'est autre chose maman ça va très bien ça va très bien c'est autre chose on va dire bon mais quand on a ma femme vraiment ça maman va on peut bongisi hein tellement ozosala mosala mingi oaméliorer makasi otona ntuka olinga eloko te mama kayo toyeba mosala ti olinga eloko ti mo empreinte nango tekaaaete guide mo empreinte nange eza moko mosala wana olamba biloko biloto te eza bongo wana toujours pe
C'est bon. Ah, s'il te plaît. Tu sais, pas un moto, on a pour l'instant pour la mbisi. 4 pe matungulu. Après, il toka na mbangu. Après, continuer so makemba soko olingi makemba nasali fufu kwanga ezali loso mpe ezali nasala makemba natia makemba kwanga fufu mpe de ye kotolinga fufu te biso papa olinga ye fufu wi fosala bongo toatie bife na biso tole topase dimanche na biso kitoko epui towuti déjà kokumisa nkolo kobate biso mpe kolingo balobi oya nini wana na arche de paix ozana ba miflore non on va te arche de paix depuis passé na to passé pour akufa place na tukutana na matanga ti église na wana te d'accord ça n'est pas beaucoup ya biso bokilo kokutana nini ko nyonso ya yanaka pa mais na ndenge liloba eza mabe pete mameliane nga na moluba yaya soba batawata soni oui bokilo wango ndenge papa bokilo biso banakuta nde bambote babizu tali olotimo patalo na mwakanga nzoto boya tala papa te ça bien te biso bongo te biso ekolo na biso elingamaka mwana te sila bana biloko baketchup biloko nyonso to oka olivosala eloko nyonso eza prêt bamama fo basorganize biso neti ngawa omoni na hall na ngawa naza na zairoise te oyo azali mvundi oyo azali arabe una français osenga nani so ozangiosanga mpe so na poto banso basengaka te te mabe oza na nini te kodepaneokiti fo kendeka na super oyi osali tande mbisamo eza sika mama sombela yenga madame ayibanani malana na mimi njoko njoko ye kaka mbisi o kaka ye mboto kaka papa balinga mbisi makasi sito ya mai baoya okauka oyo mpenza te miyende mbisi ya mai epui yalaka ya frais oui c'est bien mbisi ya mai wana mameliane mpenza alonga likambo yango nalanda yo te elongi nayo likambo eleki nyonso libala yaka ko se comprendre tout à fait et puis qui ça libala dans le dialogue faut tout dialoguer soko se comprendre biso na papa jiba tosali oyo tozokota na 27e année neti na filme tokoli boleki na mpe na mingi ta boleki biso bana 7 Dieu 18 ans. 27 ans tozokota na 2019 mamela ndalinga bolingo ekola te mamela akende ti mobandi lelo alinga bolingo ekola te yaoluna ta raison il faut molulaka na kaka so moko aza te mo azoluka bolingokokaki yo te mameliaomoni chine ndo profitaki vacance nona apesaki okado ya kitoko anniversaire oyosakinga que tu vas pas fêter okende na papa omelaka ya mameliane 3 semaines tosalaki kuna anniversaire mbemba batela bambali na ngai oh non c'est bien so papa tosala bakado ya bongo c'est bien très bien mpenza ngai mpe bakado napesaka ye soumission na ngai boboto na ngai yango bakado ngai napesaka ye nakipake malamu nalengelaki bien napesaki malamu natosaka ye ozolonga mwa mikuwa mpo moni mboto eza déjà frais epuis eza ya moto moko oui c'est mekimekako soko ozwi kaka boye ozoli mpe nano biloko kuna ebetoka sino te kopanzana so olalisango na mai eza mpe bien te moi te nabimisango na conchon te ta ndenge elembi asala yango kaka bongo motie moto moke mabele otie 5 kwana mekila sikoyo nde koto bakiselanga 8 esuka na 9 mais eza moto makasi wana kuna nde esaka malema lembi sino te kosika eza ndenge wana nalingi
qui ça sur la musique à thème mais il y a pas un échec les on a bien musique ça sous bilog nèg tongo papa ni toi ni bare go c'est là moi ben c'est là boy et on va aller suka. Pour tous vos événements, un service traiteur et décoration, rien que pour la Providence, avec Maman Eliane Nitou. La Providence, service traiteur et décoration, Maman Eliane Nitou. Des professionnels à votre disposition. Pour des mariages, baptêmes, anniversaires et autres cérémonies, Maman Eliane Nitou met tout son savoir-faire à votre service, à votre disposition. Faites appel au service traiteur et décoration, la Providence, avec Maman Eliane Nitou, l'incontournable, l'incomparable Yemei. La grande dame africaine, il y a service événementiel et za Maman Eliane Nitou. Joignable au 06 98 10 74 29 ou bien au 06 15 31 69 90. La Providence, Kolia bien, Kozala bien, Nakati a fait. La Providence. Nzambe na bondeli au papa po yo zali Nzambe. Na circonstance nyo surtout papa yo lobaki to kumisa yo. Tika eti ndako eyambi epambomala. Apamboli biloko oyo na komona Yesu Masia. Amen. 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 Merci. C'est comment on peut servir? Oui, c'est servir. Au moins, minute et bongamila imila ete na émission. Tu as moi minute mukuse on peut prière kaka ezape ya mukuse. Ya kolia pesa na nte mulaita. Donc Maman Eliane biloko to lambaki yango azomeka loboko na ngai. Ndeka to ba émission na ye en tout cas eza émission moko éducatif. Ezo éduquer batu. Ba mama banezaka ba jeune fille te na biso ba mikolo. Parce que koyekola ici la na monter. On a toujours besoin d'apprendre. En tout cas, Maman Eliane, na CP l'émission na les a bien. Et on toujours bête à c'était pour na ba biso to sala ka biso ba mama ya omoni nga na zwa idée na nga osala soirée ya ba travailleurs. Il faut to sala ka pour la mokana tongo est très très important. Donc les 4 mai où il y a la soirée na nga résultat la soirée on kaka yango yo moi mokio na zwa na musala to partager na bino. Boya les 4 mai on est ensemble to suivez pe maté ya Maman Eliane. Comment qu'elles appellent Moussala na on s'organise un peu bien pour nous l'appeler la papa. Bien sûr, Maman Eliane, ça veut déjà dire. Ce que ça va maman Moussou. Ne papa Moussou c'est na rakoba bi maman. Comment ka yo molamba c'est mon ngana otota na mametu na ngana lembi. Oui, fatigue. Na otota na papa ko ça c'est organisé té. C'est quoi maman no ko ibisa ba honi. Bon ba maman wana iloko kana opesa bino conseil neti ngale le journée alelo na salité. Au moins kolamba tous les jours c'est fatigant c'est vrai. Mais ça on s'organiser loko tout ça organisation simbalaté. Olambi neti ngale ona lambi mikila na lambi épinard naza njunga madesu kwa na tike zotoka olambi ata biloko no 3 articles na o peut ça pe o inondé frigoté otia mona ba peinture bien ezaka so papa ye njunga loso oso salaki ermo moi ma ese muto pe ça makala te Maman Eliane eza makala te moi vite fait moi na papa nanga olé et si les ostolena papa pe moi mukoza appelle na taper retour na papa journée ba so appelle ça na bisité so va yeka kaleki wa mbali aleki ngaso na uti musala ça va chérie journée leki bien ngape musala leka imala c'est ça conseil ka yango na batu bolingo et comment ya kala maman tu vas pas ça pas aller fatigué même ça yeba pesa mbali bisouté nga boni boni na nini oh chava chérie pesa mbali no bisu pona sala kaka ke bolingo na beza kaka yo mona o kisi ya bolingo zate ezala ka neti boza bana mike bozo besana kaka ndawo tutona za mwana mike Maman Eliane ngazo ba papa na mama ba umela breske ba dikana ngasusu mais c'est quoi comme mwana mwana papa jiba nanga 27 ans na lula yeka lula boni neka Maman Eliane lula ya dit 18 ans André wa ngai lobby
Bon appétit, papa. Tout lié, hein? Bon. Merci beaucoup. Donc, quand c'est le cancer, on va s'en rappeler les cas. Ah, yeah. On a rendez-vous. Ça va permettre de l'élo. Tout ça, la race, ça va permettre en tout cas. Merci de venir surtout au beau temps à la émission à la maison. On apprend tous les jours. Moi, il faut s'organiser. Plein de gens qui ont papa et ça, qui me savent papa et moi, donc il faut que surtout samedi, dimanche, il faut que l'homme papa bien. Pour les boumous, c'est très important. Attends, Sarah, avec une bénédiction pour nous lire. Quand vous avez c'est vraiment important. En tout cas, maman, tu négliges vraiment bloc à lire. Papa, bloc à lire, lieu sacré. Il faut plaisir à la rappeler, malade. Il y a surtout que ça, moi, 100%. Mais il faut tout ça, là, comme vous avez eza kaka mobile matiti na kosa na ba mamate on va changer ba droit na mbeto tout ça voilà pour tout péter mbeta on c'était ma casse ba maman mingi baza pe na hygiène on a fait hein bana pour na olia na ile ya olia quand je me parle dikambo ya pour changer ba droit il faut que ça la kana vraiment oza pe na petit de rostomba nzungu c'est l'autre vert tasse on met la thé drap ya moi s'il faut changer là il nango une semaine pour changer. So moni ko za muta kutoka 3 jours. 3 jours. 3 jours au change. So za no net ngana toka na ngati. Ngaso na avana lala na za na poudre na mona so na parfumerie. Za na on cher de 15 euros ça na 3 mois. Za ma parfumerie, tu moi poudre no wana. Pourtant papa pa koya, alors toujours pour ça que moi sur la madame ezali. Olati lingette na yo et ça kitoko, olati lingerie na yo ça lo kitoko. Moi poudre na opako lui olati robe de chambre na o matin mbeto lali. Quand ndenge utai musala kotanda bambeto yo wana mbango. Il faut vraiment quoi où ils ont émission sans tabou, il faut changer de drap tout là la carte tout kaka ils ont propreté au sombi na aux autres 4 paires na aux 5 paires na on a za kuta mauvais na dranga so badra papa mbaya mamelia so ka yike so denga na ke nzungu biloko na so bango po rideau ndako na nga rideau miki ndeto okende budoki na osaka commande la rideau sous donc en tout cas merci ba maman qui nous on apprend tous les jours faut apprendre à peine à baninga ndeto tara bobe miso moni moninga bo mo ko comprendre peut-être ko mingi tanda ko dileksa na ndako maman ndengeza maman za bana tala ndako ndengeza propre donc kitoko ba maman boy ba ko somba kit c'est très important oui très important ko somba kit maman ndengeza ba kit 5 ans mais ça il faut ko somba ba kit c'est très important maman le bien ça télé doit changer télé on a dit parce que ceux qui papa azongi na ndako il faut azaka na air moko ya bien nous pouvons kitoko avant de quitter kitoko moi c'est la manger ya bien moi c'est na bien on va le faire sur azulia ba bongo il faut que ça la mo et ça la toujours et c'est faut embellir mo bolingo donc bolingo faut que sukola mo il faut pakola mo mafuta ko belle fois na quitter kitoko boye moi c'est la manger ya bien so quoi les bien côté na la chambre pe mais peut pas t'indiquer kitoko moi rien ba les ça tout mine et ça la ka bien donc c'est très important ne maman le dit maman faut m'attendre OK sokoli nzoto no malamu so sokoli nzoto no bien maman moi poudre au tie na moi basé ouais moi ba nyonyo na biso moi basé maman ko ba so ko na tia fond de teint ko ba fond de teint poudre ya pembe expliquer qu'à s'expliquer moi ba poudre ya pembe wana ya kishasa to tia bana ana poto to sera vraiment matema kimba tia ko bana ba yipsa ba maman musu ba la bana maquillage je yipsa ba la la ba musu mo na denga mele azo ba poudre yo zu fond de teint potine o potine le ngolo la po bebisa se lo poudre tozolo beza ya pembe ouais to ça na kishasa pona ba bébé yango nde faut ça la yango exactement mingi bateka on a ya parfumerie bika poudre parfumée au sommet on a pharmacie 15 euros vous en pour 3 mois et pourquoi il faut se démaquiller avant qu'on lave oui maman voilà faut démaquiller pour se démaquiller té poudre quand tu chaka boy baby ça ba drap na yo moko pété na yo posone zo bébé ko ni ba couche ko ba maman mikolo ba posone biso za bien té au monde ba couche surtout ba maquillage professionnel ba ko ça ba mikolo ta bébé la couche tala oyena moko la les hommes bien ko faut ko ba ko skola nzoto malamu ko brosser malamu ko fuka mapeka malamu surtout ça ba mo ba nzoto minelo ko biso ko chape ça va ko nika nzoto bien ko to mozana papa yo kayo moi sur la bien donc et ça la ka bien surtout ça la na ba émission na za pona obebisa te mais pona mbonsa en tout cas mbote ningi na biso tout bolinganga ba bolingaka émission oh maman titina na te soza ba to pesa mbote bo bossa na te les 4 mai na noisy les 5 boya bo somba ba billet to sepela ba bi mo ne musala ba bi mutolia na mutokine to okenda na musala les 4 mai za jour kaka moko bling ola ta pembe tenir simple
ay tenir simple ba bité ko so meblama 1000 euros té so mata pantalon à 30 euros na moi on a 30 yo obongano kaka tout à fait et ça c'est le tika pembe obongano kaka Olati-moi bien, papa lati-moi bien, pour bimi pe en amoureux te. Et ça pour que pour biso ko bimi hein. So couple bomi ta bozo ka bolunga za kelenge. So bona les sacré. On dit pour banda sika. Alors la parole est bon bang. On dit ta banda sika. Et ça va bon. Oui. Ba sortir les arabien. Très bien. Parce que la musala. Mo ba na musala. Bozo mo journée na bino ne mwana. Molé. Une journée à travail boy. To que yambo na biso to ça parce que ce que o ese mati likolo o etikala na simeza su ya biso te. Tout à fait. Etikala ya bato ba monela passe te bato ba papa lutumba. Yo le ko moneli passe profiter na tango oza na bomo imaka c'est ça. O sa nini o akomilela. Oza bato pesa mbote ponga mona ko mokabwana ba mo mbote na baye. Tokomi na suka émission vraiment mote na ba onyo so batu balandi biso na mameliane surtout ba mama Yuda bobika 10 ans na biso to betango avec Bling Bling 3e édition soirée blanc blanc ba yanga nyonso na pesino ba mote bo bazo soutenir nga na Nicole Batafe Niki Mwanza ba mama Yuda donc tous ba ba soutenir ka ba mote na bino ebele bo tellement ebele so na tanga ba komo mameliane émission ni ezaka ba komo na ba komo ponga za mutaba tebele mbote na ba base nyonso donc ba mimi katalai ba kadishu bino surtout équipe à base keleko donc toi ensemble les 4 mains tous en tête soirée na biso tokos. Et voilà la casse pour aller tout qui est cabine on a né dans le bar bino ka on apprend tous les jours, vous continuez toujours à s'abonner. Merci d'avoir abonné dans la surtout. Pour nous beaucoup en tout cas, merci beaucoup. De vous prêter à ma tu n'abino na miss n'abino pour aller lo to kaboni wana. Pour aller to kaboni wana. Nous allons battre l'abino. God bless you, que Dieu vous bénisse. Nous va barrer peut-être ensemble comme ça. Nous allons nous bénir. Bye bye.